www.potonapoto www.potonapoto. Ouais, merci fidèles internautes de www.potonapoto avec Elamine et Dovo Mosakoli. C'est moi votre humble serviteur chinois noir bunker Hervé, le mannequin de la presse congolaise, l'homme des idées le plus folifofos à chaque instant mes pensées, ses métamorphoses, surtout j'hésitais à Michael Jackson. Donc aujourd'hui je reçois pour vous Maya Kamba. Maya Kamba, ça moko yaba grand soliste dans le monde et dans beaucoup Congo na musique na biso congolaise, donc où évoluera au sein du groupe il y a Bill Clinton Tsengo Kudi Bende Piné a très donc Maya Kamba na inde tout beta masolo par rapport ya carrière na Maya Kamba uta wapi pour le loko ma pas Bill Clinton Maya Kamba a Tenzembo pas Bill Clinton Maya Kamba Bill autorisé à ça l'album donc na inde tout solo lango siko donc à qui je dis bonjour. Oui bonjour les Chinois noirs garçons de la presse. Maya Kamba partout dans le monde, Bangi Baye un peu moi parcours en bref, Maya Kamba Outawa Pipo Lelo Maya Kamba à se retrouver Pembeni à Macintosh Bill Clinton. Ouais, merci pour la parole. Avant la bande meilleur venant nous a battu tout partout dans le monde. Maya Kamba parcours les amours Moulay, Nazaki Kokobar na sonde ta guitare. D'habitude son aye vacances pas Koko na biso. Nazwaka guitare ne na zunzeta kombo nazo kwanza ne ya kwanza so ya kutinga fa beta ngai après ye kozwa tanka na veni to fanda na place ando ya congé pa kokoba batu tout ba beta ba guitare batu tout ba beta guitare avenu na bata ba de wey batu ya banini à l'après ba komi ko laksangai guitare na komi ko apprendre ba notes ti wana ba nego yiko na 99 wana à l'époque batu belé na ba bandite mingi ba laiti. Si tu es comme en 2000, na bandi bêta, 2001 na bandi bêta, 2002 na bandi ko travailler na ba groupe. Place na ko tana professeur Jean-René Balekita, agi prof na biso na Inas à l'époque. Wana place na go banana ba Meje, na ba Cindy, ba Mijo Sente, na ba Jérémy wa bêta na BCBG pianiste vina biso Jibem piana. À l'après Nandenge na yoko kota musique profane dans la langue religieuse na kota na musique profane na 2004 pendant 2004 tilelo ni ero longo na musique religieuse na musique profane orchestre nini o liboso oyo Maya Kamba banda ko beta guitare bon orchestre liboso na betaka na yeba ezaki la tempête ezaki orchestre mo bina njili kuna ya biso na biso kana bayaya la tempête bon c'est go salaki na longwe na la tempête ba yo zonga so ba no komo beta boy fo ba no orchestre o beta na ba instrument allez na ke ko intégrer groupe moro boye kombo na ngoza ki combo titre ngoza ki ni orchestre ngo Royaume des Stars ba jos die na pe ba beta wana ba vie na nga tina yo intégrer groupe on attend na longwe na groupe on na koti wenge référence à Manda Chante na longwe wenge référence à Manda Chante na yeko kota pa vient abiso Redi Amis na longwe na la casa do canto tant na longwe na la casa Isaki ba 2006 c'est Léo na oki c'est Léo aye a uti mikili wana fa na njil côté na biso abiki a luka ba musicien tonga na ye na azangi na musicien ti ngana ki musicien liboso ayaki na guitare na ngana ekuta ba na J3 J3 soto fa na zo se ngana be télé biloko ka kofi J3 beta na maison mère adoba tavana bango pe si aekuta tuni J3 weekend beta bia zo beta abina na Kinzaki to bandor que ça c'est le na 2007 si to travailler na ndenge et au sala album biminga na c'est le to kabwani c'est le na 2009 2010 na zongi na ngasu na orchestre quartier. On travaille dans l'orchestre quartier. En 2011, on a intégré Maison Mère. La salle test de la Maison Mère, Tango, Stade de France et l'Eki. Et au salon qui n'a fait un palais. Allez, au Zouanga, on a fait un 4 candles à bi, faut que tu pas bill. Na hésité à guiter, na hésité à rater malamon, la côte à pas bill. Mougali bosso bill à Okanga bi, au hasard pénal soliste, il y a solo to Lugaraye. Aïna pédale na ye, azana ba backland, azogoya, somo rande ba play à liboti. Bien backland, donc ils a combo pédale nango ezali guitare kitoko abino guitariste na moni aza ponctuel tikato to zoyer
na beta en tout cas bila lela les $150 na zonga palais na ekuta 4 solistes nga na gilo kwa 5e soliste nakuta Kokotiri tokuti Messi solo nakuta Kamvuji nakuta Petit Moro Guy na solo nga na gilo kwa 5e soliste. Bon tellement na ki patient na ki na maîtrise na travail nanga n'est-ce pas ça 1 mois na joua bango poste tu es ça la Fukushima c'est qui va qui se nous est ma casse pour boto là-bas soliste oh écoute na mouvement poste c'est qui se nous est ma casse. Bon les noirs romoni ezaki ki cité mais ça travail nga travail na ba grand guitariste na travail na ba professeur le quoi ba Jean René Balekita sora ndo beta guitare betelo ku ba corps majeur ti ono ka ba 7e ba diminuer ba mineur o ka ba gamme lo ka ba quinte augmenter ba blo au moins marque wana ti to travail et au sengake ba pesa nga album bango ku bazalati na Fukushima ba betati na beta album mo mangamoko so patina le londe na ma ya kamba na jibo opportunité belé na ba chance belé pembe na Bill Clinton leader na nganzambe baxilae batu mingi batala tam susu lopango ni ne sombi ngana na sombi lopango te mais ne na lo babona minito basali singa sima Bill Clinton na koma be papa lopango papier mpia na bokomesa maluku na salaki mission moko lobby liboso lopango na ye azalaki vraiment épaté et ça là qui est bien fort et ça là qui bien fort et ça là qui bien après ça le pango et ça là pena bien makas après ça terrain abina tonga place pe bien ka kota le pango na sima Bill Clinton les a courage na bino na ngendo luka excellence na ça les Michel le bosso le pango na honoré à mon eloko après ça ngata pena ba mfumu ba pesa ngai mabele po na tout cas 2018 et bandi bien carrière na ngazo kende bien na minito na ba soliste na kini tuza mingi te au bas beta na niveau na ngapi na touche na ngatuza mingi te en tout cas merci beaucoup na leader na Bill Clinton. Ouais maya kamba donc Bill Clinton a pesa ki au poste on a pesa chance ya rota ba nzembo pe au beta di parce po yo ya ki na mouvement okutaki ba Messi solo bazalaki ba Kokotiri bazalaki belé donc à Monique non azur remplaçant ya guitariste oyo auté kotika c'est pas ça. Ouais Zaki Bongo ezalaki bongo tango soliste wana longwaki ngata on a na mopepe mususu na yena ba dona sika doatira sika guitare makelele te balance kitoko son solo bien en tout cas Bill alagi décidé abino soliste fazwaka makam na omoni po vanenga ba présentant na stade na yeba na mukolo moko na kin na francophonie wana ki bitumba banzoko ba jibe ba beta na ba wera na ba zaiko abino Bill fa beta mtasuka Bill abeta mtasuka tito clôtura ma solo Bill ayebani sanga lelo na maya kamba na référence ya ba groupe belé na za référence ya ba orchestre belé en tout cas mavatro vraiment ouais maya kamba lelo yo maya kamba pembe na Bill Clinton ozo occupé poste ni na orchestre ya Bill Clinton. Naza directeur artistique puis naza chargé en marketing pour quoi la orchestre sous DEA et Zalara bato sima ba guitariste pourquoi bon ça dépend net na quartier la terre DEA na bango za Cindy le cœur na maison mère DEA na bango za papi kakol mais ceux qui côté à notre frère Ferrego là tout le monde a DEA neza marque ou ceux qui na côté à président Sofali pour tout le monde a DEA neza Gino Leak ceux qui côté à maestro Fabregas tout le monde ezaki ndeko na biso adada ki olonga ba ki remplacer ndeko na biso Jonathan Likompa na tindenga yo kufa to ebité ceux qui DEA nini o remplacer ceux qui sur côté à Bill Clinton Macintosh Ntsengo kudi bende pine à train l'homme de Ndasamba Simbango tout le monde sous maya kamba sous DEA donc qui DEA et salamaka kapona ya bato ya sima to ndengeni bon muto sima za muto azana oreille musicale ngala ko bando beta guitare na yembi na sa fausse note te na sa pe organe te mais muto aza profane na yebité ako ausala ba demiton ausala fausse note net si batara pe DEA bitiela te muto so aza guitariste mais batiega DEA étiquette po ba DEA étiquette pe ba ali so pa ba DEA étiquette mais ngana DEA moko na yebi comment encadrer un chanteur, comment ça la musique, on a créé la musique. Ça on parle de mon cas savoir faire non, tikato comme CD. C'est ça qui ndengwana. Ouais, merci Maya Kamba donc on a profité na pesa mbote na
bon et na profité mon appel ça mbote na yemoko donc Lamine Edo Vomo Sakoli mon thème ya Flozi la belle depuis Paris, sans oublier mon ami Steve Kozangila, mon ami préféré depuis Paris aussi, donc sans oublier Ngalf le disciple l'artiste et la Paris kuna na musanité Gigili to grand cordon de Paris, Chicha Mabona Prince Bandal papa Yoji acteur à Japon ba bon séjour à Kinshasa, sans oublier José Mawini Jofa Cargo Express, donc fret moko bien ou pour se refréter ba biloko na Chine Londres Chine ma tête, donc contactez-moi chinois noir, mon numéro est là, donc na repé sabino numéro à Jofa Cargo Express, donc Maya Kamba to komi na rubrique na biso moko c'est passera na émission na biso wa lelo oyo bazui Maya Kamba batie comme Ibenge il y a ba soliste ya RDC a sélectionné 5 solistes oyo bako défendre mboka libanda tolongoli génération ba vie wana ba Flamme Kapaya ba Chirimo Gatana na génération na bino prenez la biso 5 solistes oyo bako kiko défendre RDC libanda o prenez so na bana ah na orchestre ya génération na biso. Bon, d'abord c'est la génération na bino mais d'abord c'est nyonso mais ba soliste c'est la génération na bino. Ah bon, netinga sui na biba sala bon na rejoa Davido. Oui. C'est un très beau guitariste, na rejoa Samba, soliste à Viva ya Papa Wemba. Na rejoa Rodriguez. Oui, 3. Na rejoa Massa na Rodriguez. Na rejoa Massa na biso mususu nani Makaba. 4. Na rejoa Susu Endis Nikei. Merci donc on est avis à Maya Kamba aponi oyaye ba attaquant oyo soki batie neti benya ba soliste aponi 5 attaquants na oyo ba okende ko défendre mboka na biso libana. En tout cas merci Maya Kamba to komi na suka ya émission na biso ma tolingaka e oyambi moyembi ayemba oyambi mutambunda beta mbundo yambi drummer beta drum animateur à boire koyambi soliste à beta mais malheureusement bisika toza na courant et guitare nous électrique donc na promettre yo to benga au courant semaine oyo to ko ozoti na parler to salle la biso ba démonstration donc banda oyo bando bimama ya kambati lelo donc ba mot de la fin na yo na ba bazolanda partout dans le monde pour PC numéro na contact na ba mbote na yo. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Ba mbote na ngai na okine mingi ngaza na bate belé na monde ba olanda na minito sona keimba la moko na Allemagne na zomona logola mimosa jus d'orange éclairage public ya Allemagne mimosa jus d'orange Maya Kamba ya patrona mwana mwasi wana so solo la pina donc on senti pina ki atinde le code ba 1000 euros na ebité na o sali pona nga abisinga ki kala mingi te o salanga cadeau moko boy ya guitare na sepela mingi na mimosa jus d'orange na Allemagne so salinga cadeau guitare wana o salanga bien pour nga moko na oyami kili mesikote na asi na roya ti ba 8e mois fona zwana temps rolandila mambo nga ndeza la rapona ya pour leader a permettre nga na beta moi tour ndeza la kaka pour nga delifanto baza côté kuna et aussi nga fona beta tour na mona bango na okende susu mbangu na Londres na zomona Cacharel Kasha moi ça na taille ngombe Cacharel Kasha permanente Cacharel Kasha permanente na Londres Maya Kamba yeyo na yebi kenzamba osalisa bientôt zo yakin trokutana so na bosani susu te na kei na Belgique na zomona logola Vicky Mabungu mère nanga Vicky Mabungu Maya Kamba yeyo na yebisaki ko sepela mère à bientôt na yebi ko zo za la pena kin Vicky Mabungu trokutana so na kesu na Paris na zomona logola Angela Mukoko moi si à Pembe éclairage public à Paris Angela Mukoko Maya Kamba yeyo ba salutation na yangwana donc ba bon week-end na yo pe place aux Ali pe na question na Belgique animateur na besoin zinga kuvu pas na mikilia pas na Belgique les grands zinga kuvu place aux Ali donc ba mbote yangwana pe naza su na Paris na bosanité moi si à Pembe azola nanga Ferrari confort sika na sika donc poto na poto Bambote na bino tu yangwana numéro nanga contact eza 00243 89 66 48 581 na répéter sous 00243 89 66 48 581 on se rebenga pour à bientôt nzembo na ngezo ya pe à bientôt na osala album na oyo za produit par leader nanga Bill Clinton donc Maya Kamba à partir d'aujourd'hui je suis leader naza leader mais na kata groupe à Bill Clinton. Merci Maya Kamba. Donc j'étais avec Maya Kamba, le soliste et groupe et Bill Clinton. Donc Maya Kamba wa beta ba disque belé donc Bill Clinton a mon qui est remplaçant valable
Kimbango a bien à Luxembourg solo donc a convaincu na babiloko nyosu Kimbango salaka donc quand moi on a profité na remercier bongo Lamine et deux Vomosakoli moté maya Flozi la belle de belle sans oublier aussi Cynthia la cadette et Prodada Botelix donc moi ça Pembe au secours qui a comme Marabushi donc babi la couleur c'est jaune. Hein, talara yo Cynthia la cadette donc moi ça solo la bien kolekana mutasala solo la bien azo vivre kitoko kolekana vivre frais play kolekana PlayStation donc on a beau sentir mon ami privé Steve Kozangila depuis Paris ngal fait le disciple donc Bambo Teno Eskozali Chama Bona Prince Bandal Papa Yoji acteur à Japon bon séjour à Kinshasa donc José Mawini Jofa Cargo Express donc Fred Snabinomo et ça on a pour ça refréter bablo connaît contactez-moi chinois noir na repé ça numéro à José Mawini Jofa Cargo Express donc sans oublier non Sibilonda maman c'est Siko Wapi hein monter mes fans là quoi non Sibilonda maman c'est Bambo Teno Eskozali sans oublier Ritzka Bongo Bambo Tenayo maman le kabana Ritzka Bongo Bambo Teno Bisiko Zali na bo sanité Gigilito au grand cordon de Paris Gigilito le grand cordon de Paris na plus Bambote mon vieux Willy Moucheni 243 donc 00243 code mondial code Mboka ya Willy Moucheni mon vieux impresario Claude Ndombasi donc na London na plus Bambote Bisiko Zali donc hein la personne qui est derrière la caméra donc Steve Labé Mosakoli Maboko Trépied hein on film à Jésus na film Adam et Eve donc on a bossé nioté donc Steve Labé babi yo na otanga sukombo na oté pour mambo sala na sepela na ngwata mukete à suivre www.potonapoto www.potonapoto